pourquoi qu'on finga ba musicien surtout ba finga musicien ba ciblé équipe nationale natanga Karine natangi Léopard Karine Mokonzi leke PD René Abiri Yuma babomele yana ye eza bano bakola na mauvaise éducation omoni mwana akola na ndako bien atako to baliaka bien te mais moi français kotaka akolobate que financièrement financièrement wanande sanga Dimitri français a jomo yengambe atelema za taba pake ava koloba ngo fo yeba financièrement ou bien financièrement sans éducation Fabregas il fallait tika non kaka il fallait bimisete obimisa ka epona nini maeso Fabregas mabundi Qatar mwana mobo ndoki ba diverger et puis ba diverger na ndenge mobo ya force et ça là ba mabe moko boye et tika na ba milimu moko boye ololuka solution yango de gloire a PC devoir to PC devoir mikolo devoir ezakaka devoir ezali Alexa cimetière à Marie Misamou alela Alexa Luambo alela Alexa biso cimetière ya général Mokonzi asa la télé réalité likola cimetière wana et pourtant bino surtout kuna bo ba PD à ma casse au moins nenga va na kit bon ba vanda boy ah tu es payé la moto parce qu'on a otoke na baba si ba lesbien yemo maman na bango o ba benga mami PD lesbienne moi ça ba mineur non aeli biso koko bilali nani aeli biso koko bilali makambo est-ce que pourquoi nga luka ki opona beke pa na yo okupanza pena te aeli biso koko bilali Karine Mokonzi ni mabe kota kandeni moi si pe na opesa conseil ceux qui zamba liboso ba damsoneo luka moi place moko ya bien moi place mo esthétique taka na linasima la zamba na ba diverger yo non wana mabolenti mabundi Qatar ba diverger na sima la zamba bana classe na mo ba manzaka mais ozo apo d'être sur le baké wera son oyo beto banana orchestre bombati na suka. On ne change jamais la formule qui gagne. Bah changera la formule où il gagnera donc to maintenir toujours même formule wana ne sarabino donc vous allez le www.bonganamedia.com. Continuez toujours na s'abonner na site oyo site peut sabino mais formation moko traité. Mais formation moko ya solo. Donc biso ke na pena na source donc to ça pena na sima ya mai oui ça mai ni sus mai makelele pa to na sima mai makelele donc to yambe mino mutu ya munene nga na yebi banda kala na yebi lelo te en tout cas on va parler de tout parce que ye na yembe ba casquette belé il est un artiste et comédien azabe chroniqueur donc trop bête à ma solo ya chronique musicale ya chronique ya théâtre trop bête à ma solo théâtre trop le pena de tout et de rien il s'appelle Jerry Kamiende de Saint-Sét. Je profite pour lui dire bonjour Dimitri Bonganya en tout cas c'est un plaisir et un danger tout type na musika ba te belé ba lobara ba histoire te ninge zalara ba chanza histoire te tout type na musika tango nazo tala yo et ça langa bien et puis nazo benda batu nyonso to yo balinga Jerry Kobetox ba s'abonner na site oya yo pour en tout cas eza na slogan mo mikolo to solo ba mi bundela soko mi bundeli te mutoko bundelo azate mi bundela pour soko bundeli obundite mutoko bundelo pas azate. Là je salue mutana si ma caméra Yoshi Bangola en tout cas mon ami de tout le temps merci na musala ki to ozo sala na pesi pe mbote pa ya Pati Kobe wana za omona ngai et puis aza donc nakolo banyaza masa ngai mazaka conseiller nanga mo azaka sona sele loro mo boya mabe agangelinga te Jerry boyete et puis aza mutu mo boyo lelo tara ya lekani na TV5 na ba film ba français on na boya kana vraiment donc a musique voilà to pour be mot de pas ya super ngai na filmier oh là là yo ebika kanena lo baka yenge keno super ngala donc ça yo talaka Dimitri Bongana super ngala Jerry Kobetox to boma mukilo mais batulem su ba histoire te voilà trop bête ngo to za rate émission pour to ke mo po lo baka pe ming so to ke mambo yo musique voilà to bête mo solo ni ya théâtre ba yebele yo plus côté chronique pour otiki théâtre kala ba de bazo be ko sila to nilma to betano masolo théâtre non est-ce que au web c'est biso film ni oyo koma peni ganga na mukili comme ça to décortiquer on la quantité
Merci beaucoup Dimitri Bonganya. Film on a comment et ganga batte belé basala la confusion balobara ki na yebi ke baloba on peut pas no peut-être boya ko yebi sanga pona za mutakana makasi batu belé balobara ki banda sala ya mado asila asala sous film était mais or que après ya mado to sala film oyo et kela batu film oyo bota ba artiste Bolingo ba Pomba et si la raté. Otocha frère Nabiso Pomba acteur principal et les canaux la voix du peuple et pas il y a Vincent Toulouse. To comment écriture na ngaina masa na ngai oyo to zakane tout le temps Océan Olivier Mandela to comment kango et puis bimisa ba star rebelle ozo comprendre. Et puis na sala nga sa ba film ba petite selfie. Na outu dernièrement na wenze na biso na moni ba piratango ba petite selfie. Ba pomba le sous jouera na kati ba tendresse ba bogos ba jouera na kati na comment ba petite sans matrice on dirait yo pour filma et côté na ba chaîne belé na côté na ba site belé na côté pas Didier Masuki na côté belé et ça que chronique to comme na commis trop na engagement et belé aux monteur aux caméraman aux présentateurs moko ya théâtre ezo kima moi muke yango bazu et loko wana ya kolobaki Jerry Kobetox asili na théâtre azo komater mais bientôt toza wana ngana parti Kobetox na ya gote business to ko mama ka moko boye oyo ko banza ko changer ba donner kala mingi te. C'est qui sera bakasi po na yebi donc na yebi to vani na ye pendant temps ya mulai eza ba film musu o ya koma nga na réaliser ngo bani tout ça là tout ça li montage tout ça li cadrage donc na yebi force na ye mais ba tout o bazula no siko o promettre bon nini sur mon théâtre de film ozo koma wana nini ozo promettre bon nazo promettre bango na baki cette fois-ci na koma même na Facebook na na bi ba petit ba sakani na musala. Maintenant, nous avons un bateau de commandement. Au moins, Dimitri, ça l'a fier lelo. Ce qui n'a pas été moi dans mon théâtre, ça l'a bien. Vous comprenez? Na bateau batanga ina, basane lomo baloba. Théorie sans pratique, ils aveugles. Pratique sans théorie, ils sont stériles. Donc, ngana luka, dans le bango chaque fois na émission, ça modèle à Ranson. Pas na musique na betaka, mais peut-être na qui formateur no baboye la kawana. Pour ato outil pas na bino na talent mais et ce ba pession pifoté ba pesoté ba kangeli wango donc ça nga fier lelo ba na ibele bazo reconnaître que je n'ai pas ça na makolo ya Jerry Kobetox na maternité ya Jerry Kobetox jira kangeli nga makoloti donc on va promettre batu déjà netolo baboye na to tourner film moko yebinga na kitatu mushina mais na ebité ce po linga na peso extrait na ngoko tsango et lamba ya Sony to si lisa na peso na ordinateur et lamba ya Sony écrit par ya Gauthier Business. Jerry Kobetox a joué jeune. Faut mon ndenge na pandi poké. Faut mon ndenge na Keil na Piron Domba sinde to jouer na e. Donc ce qu'on prend les artistes na kangama le Colombo on a joué à papa na joué à papa. Et puis moi j'étais petit na ba vieux surtout ba joué à papa ya baluba na mboko. Wana ba misusu na ba bimité. Pour moi natanga na ba komo ba mutombo bazala raté, ba kadia mbuji bazala raté, c'est nga na jouer tato mushina na mboko. Série théâtre ça au compte ici demande ba répondre bino bateli evre zabe ba lekisi mais zate le lo futi $100 le lo to fingi mu konzambo ke leki na Tatou Mouchina, Jerry Kobetox, au début, Missy Banebele, au Kakao Makoloté, na maternité na yo. Est-ce que, autant en moi 2-3 combos, il y a ban au baza, un craté, baza reconnaissant. Te, Dimitomani ko tanga ba combo, te, ko tanga ba combo, na tanga ba combo na ba makam na biso mususu. O me ko tanga ba combo na ba comédien. O moni na sentir que fier et comme ma casse plus na ba comédien ko le ka ba musicien. Et que comédien mususu benda stema ko le ka na musicien. Mais na mutema na bango nde baza bango to artiste kasi yango na lobit na mutema na bango nde baza bayebi ke oyo aza lokolo ya Jerry Kobetox na pesa exemple Darling Love ma petite sœur que j'aime beaucoup asa théâtre quelque part et puis ça son groupe ne kufinga pe na tiki na théâtre pour yo za formateur à danger vous comprenez. Donc, nazana bana on a formé na boyinde ko tanga kombo pour prévenir bango balika na ba TV batanga ateke balika na makolo Jerry. Mais conscience na bango mais à part Darling Love na ba kaka peut-être moi na o ngaya lika na makolo nga c'est Karine Yamado o alika na émission na mino lo barandi maka à part ba misuso ba boya na bango ba bunda na conscience na bango babuna na conscience na bango. Est-ce que ezap neno jira bango ne ba kinga bongo ata merci à pas gratitude et c'est gratitude Dimitri oyebi musalo yo ata ndingo zo sala bonande ko simbi caméra bo lobi stantine moko to tonton moko yawa bo lakisi présentation bo lakisi chapeau des annonces et puis ndenge ba panzaka poké à qui quelque part on reconnaître binoté ça mabe
eza mabe le monde eloko ye na ba congolais ingratitude est-ce que soko lobi que Dimitri Mutape sangai moi le colonel leka est-ce que nga tanga na lubango première émission nga ebembe ya Yokozuna matanga Yokozuna tala matanga Yokozuna tilelo mais série nga na ye internet matika son mutandao régner mais aya tika batunyo soto ye pananga pesinga moto géri je t'encourage tu es mon frère vas-y ba Frank Stemai ba encourageant ba Nadine Mambuku ba encourageant na tanga ba komo na mona TV na ba ke bango ndo balakisa ngai lokolo ya koya soki bango baboya na bango Jerry Kobetox muntu afula bango ma papa ngana tambola na président Sami Mokila Holanda nga tambola ni na memane basaki na banzonzinga botuna ya kotsanga na nzonzingi nini peut-être ba ndongo na pekele msu na comité na komate mais peut-être pe lemsu ezaki kazo fina petit na e mais lelo ba petit na mso ba na internet au PCP mpifo boye yo moni passe au comme film na yo scénario okolo ba no français bien mais ko comme scénario vous comprenez mais scénario est pas obligé de comment la français comment lingala mais ça regarder scénario ba kan saka ko koyeba ko lo ba français ya ngoza ko comme scénario ngasko na CP na partie Kobetox po alo ba français bien et puis comme scénario bien mutu mso ko ba comme scénario ba prena ngo mutu bon par là tout temps non autant ba scénariste on y a makasi ya Congo au personne a commis pour nous sentir pénétrer mais c'est mon papa à part modéo naebi papa na yo modéo à part ouais non katanga na lo ba papa na ngati c'est le seigneur mutu azwa Jerry Kobetox na Brazzaville ayene na Kinshasa biya ko sala théâtre professionnel le patron des scénarios ya mboka oyo ata bango ba ocha munoko wana komela bango ba filmer na bango ba mi benga ko biso to danger modéra komela bango ba filmer na bango lelo modéra za na 100 et quelques films nani ba ya fioti ba banda ko koma ba filmer kala. Est-ce que vous comprenez? Ba grand scénariste na mboko ya fioti ngoma akanga mboko tala botanga batu musuna loyenge ya Leandre Loulé akanga mboko yo vena biso Johnny Tsakala ezate ba ba bimina ba bulu yeke awa sans contrôle mais ya mode aya na sima batu mususu wana na bulu yeke bana yo ma ba ya le musu bazo ba simba ba scénario ba scénario ya ba internet adamsonné moi petit mon boisa bien display bien à côté na film. Vous comprenez? Toi, tu vois, on a bon bâti un film. Dimitri, tu joues à Nzonzing, tu vas au test. Premier Nzonzing n'a pas Chris Production. On t'a vendu à casting, on t'a vendu à Weranson Squad à sa producteur à film. Si tu as un bon bazar à Wapi. Donc, si tu as un bon musalo, ceux qui balent sa ingratitude, basa la bon basala. On a se kabon mon affaire la télé. On a présent, on a sala, on a présent, on a l'aime sur la bande, on doit pas m'abayer. Les gratitudes condamnables, en tout cas, continuez toujours à vous abonner à www.bonganemedia.com. Donc, vous s'abonner, donc massivement pour et on est macambo. Et on a des solutions quoi. Toujours côté quand Jerry Kobetox, tu bête ma solo il y a théâtre, tu côté dans ma solo il y a chronique pour y est côté comme na pif. Donc pif on est côté voilà donc j'étais à ce col Sarah Rankin a habité. Il y a un ministre Rankin tourné. Tenga na ministre Rankin te moni biso so ozui Darling Love ozui Plasma Clarisse to na internet to na éducation bien yo po yebi. Tu as l'éducation, bien mais l'éducation tu as écouté l'internet, mutu moko to linga ba finga e na télévision sata la boy. Ya o moninga na côté loko finga na télévision, na ko fingo na télévision na fingo na radio te. Pour ba désert eleki trop. Ko finga na eleki trop wiki. Eza pe ranking te. L'air mo peso tali bien na finga, te ngana zung saka bat na nzela. Pour ba to ba finga ka ba yebi ba ngomo ba to ba otala biso ba yebi. O ba finga tina ba sexe ya ba mama ba ninga. On va finir à tina ba bêtise chance que tout malembe YouTube et que na rocha censure pour micro pe na Facebook so publier photo mo sexy ba bloquer yo publication bon ngako dans victime nango na taki miniature mo be na émission mo toto sala wana miniature ba bloquer Facebook na ba mina Facebook bo me ko contacter nga miko na répondre bientôt pour nango donc na victime na ko se ba to ba la na toi boye ba makamwana donc sincère ko tipena makasi na pesi mbote na mosi to Darling Love on a biso na minute yo donc moi na suka la biso quoi donc bambote beli sikazali to ke mama pour le barane mingi to ke mama mba quoi to ko tima makamota no chronique musicale pour na nini bino ba chroniqueur to ba chroniqueuse bokomi ko bebana na ba artiste musicien to comédie comme tina niveau ba bina ke yo na robeta na micro ezabano bakola na mauvaise éducation. Omoni mwana akola na ndako bien atako to baliaka bien te mais moi français kotaka akolobate que financièrement
Ah, il doit financer. Financièrement, Wanande. Ah, Dimitri. Français a Jomo Ngambe a Télémaza Taba Paké. Avant le bango faut eba. Financièrement ou bien financièrement? Financièrement. Sans éducation, bah ya. Oh, bah ngana yusa koke baza ciblé. Oh bah ya ko finga batu babeti. Tagna ba komo la bon. Oh yo ba finga batu babeti. To keleti neti na elo moto lo ba mikolo. Biso to kanisa ki maison mo ba inaugura ki na beau marché kuna. Oh ba koma ki chez Mokonzi. Biso to kanisa lo eza maison mo nga kuna yoka ki ba eza maison e ba manqué. Menzo kande eza maison ya basali yango lokola bango ba bimarate. Baza ba rankine. Bazo banga kosala be mission ndenge zo sala mission peut-être na balabala boeto na nini bo bat ba mono eza maison ba pesi kolo nango garantie ba bando finga bat na kata ndako wana basali semblant ya kotia ba bilonga ba musicien ba bando finga batu banani wana to tchena no équipe nationale ah tiyebisanga musani basala ka Dimitri obi ke yondo zana oibo sala annonce oibo sala des annonces oibi sous question ya omo na utolo belo mo awa si vraiment lo belo mo na matanga ya mondi faut pas tia balance pena to ba o ma peser biso to ko mo sala pena ke batandi 10 invités awa biso tout o yamba ba invité na miso baninga na biso obike ele ba kokima Dimitri ebele ba kokima ebele ba ya na internet asali moi vidéo ne allez moi gâteau na somba so ki pena supermarché le supermarché na gâteau sans frais comment babi so ke nani papu so ke ni a publier abandi ko finga Lelo Fali Poupa Weranson fait rigola ko fait le midi ba o te kalingala eza parlement ba lola ba français wana te mo ni parlement na jour ba lo ba kalingala e comme kwa théâtre ba notala ngo fort donc lelo ba o te kalingala na biso na libanda mais ozozwa audace yo chroniqueur o finga musicien o azana ba garde o tali garde mo tala loboko a robeto kumo bolem so liaki bien te na ndako kao. Mais pourquoi qu'on finga ba musicien? Surtout ba finga musicien ba ciblé équipe nationale. Tangila ba komo la ba. Lobi na esaki étonné, moko azolo ba o. Moko la nani? Moko azolo ba o, Jaël Choko. Jaël Choko ba biyoku tu o finga intel. Bango ne ba finga ka ba. Et puis na esa na penga devoir na pesa. Mabole. Sur za pena mwasi, alo ba na fingi Fali. Na Fali et pas lo ba ipupa. Alors ba fallait pas mbati alors ba na fingi Noël ngia mama kanda Weranson na ko beto nenga lobi sali video na ko beto na ko yana la zamba atanga komboni na fingi Fabrice Mbuyulu lokola chebiso et puis ba zozo na sepela na ngoma be na ndimike na zozo biso tout ba zozo ya mikie mais ya munene ngo skwaza le nani ta obika na tali photo na ye obika sai musala makasi asai musala makasi na nzoto na ye Ndemo mo balinga kufa lobi avimbi na photo yebi changement la telle photo non di mateke za yipe bonga polémique za lango te mais non di mateke changement pela ninga utela kinga komi siko tala biloko to tala pe rétroviseur oyaka mukie et posera risque au public ba photo no mutakala allez au komi ko finga n'importe qui au finga Weranson so ba chepe na exaucer na yepe na bo na mesa baba ndo sola makambo etali vie est-ce que moi on a résisté mutalo ba financièrement obika tine to beta masolo mutonga zaka anonyme to otanga comme natangilo Karine Mokonzi nani tanga Karine natangi Léopard Karine Mokonzi leketu PD René Abiri Yuma babomele ya na ye ola samba ta kele na pembeni ya bato babimisi mwana mobali wana bimi na prison na Santa Berry fallait kende ayi sabango ke te bobimisi mabe aza cousin na po oyebi ke maître Mbata aza cousin ya René Abiri mais Yuma sans esprit on faut botama na makila ba guérir pour montrer quoi parti comme betox bobimisi mwana na prison abomele ya na ye otonga René Abiri Yuma PD oyo za suzu nyama ko na ki ba longo équipe nationale na ko ma pas fingi la gloire langi nini et pour tabino surtout kuna bo ba PD à ma casse au moins n'enga fa na kit bon ba vanda boy ah tu es payé la moto parce que na otoke na baba si ba lesbien yemo na maman na bango o ba benga mami PD lesbienne moi ça ba mineur non aeli biso koko bilali nani aeli biso koko bilali makambo est-ce que pourquoi nga luka ki opona beke pa na yo okupanza pena te taka pena ko aeli biso koko bilali Karine Mokonzi nani ngo aeli biso koko bilali kasi mobile ne wana soki nani comme na dondi
donc liboso yaki na moteki mapa soit disait mon na finga ki alobaki ateka mapa na poto asala mapa na poto ali biso dondi mineur et puis mwana batu oyeka chasse to na Congo mwana batu mineur aza chasse te bongo ozo violer Gloria naka teka komba mutu mobo tindela biso ye aya comme ça damsonné et puis l'aime sou dondi ki ne pe libela ba samlo ba ko mona ba Facebook wana papa ki rebongisela mama place do ya revane poto oyeka misinga depuis que tu rêves poto nga na zo rêver poto ye pas rêver poto ye Michael Jackson ye mi benga Michael Jackson maman mystique kozomo ana 5 ans Amérique a côté de 5 ans Canada tozawa j'ai même ma main coupée ana caché ala que nous nzoto ni ba bete caché ngba na libabe na amema na la team wata ba misa batulelo baza victime ba côté Amérique te 5 ans pona ye azana mpoka bon est-ce que oyebi que azaki primé Karine Mokonzo kilo Karine Mokonzo a primé ba pesa ke primo on a habité sur pas une général des FAO te général des FAO za grand artiste wana za ba sentiment ya vie envers petit na zela bengue grand artiste zela wana aza eza ba sentiment ya vie na biso général des FAO ngape na ko ke Kenya vie pas pesinga trophée elingolo bateke mboka mobimbe pesi trophée eza général des FAO o me ba disque d'or rebelle batu bazwa a o me na Congo mabe na so to kana ba crise des mots il y a un moment où tu vas reculer derrière. Producteur a pesi nani musicien na yé disque d'or. Alobi, au sein linga musala malamu maison de production na pesi disque d'or. Bino benga disque d'or o ya mboka. Yo bina France pour on disque d'or eza combien? Eza ndemo na mwana na. Via pesa ki et puis na biblo ko na sala ki wana mone e ko luka ba impoli musuba manquer vie. Ba manquer vie des fois. Yo mo na conseil ba te bele bo éviter même ko kanga ne photo. Yo politicien que kana mwana naza mal répété photo tas comme ngama ça na internet asala ba page YouTube ngana e ba page Facebook ne tout ngana ebiango o ba komamba mokonzi wata soki jibe mpiana na o tu ezaka ye et puis na kenda ne bongo to swanaka nga na baba et puis baba tu ne baba kota makambe tali o te atanga ko mona ngati et puis benga nyoso to na nini zuwa yani ki nanga darli to kende équipe nationale comme ça leki nanga lesbienne ngana ko ma PD nga mwana fumuki mbangu na ko ma PD bongana yo yebi leki nanga ko ma lesbienne moi ça kitoko boya muke ya pembe akoma lesbienne eza sens to boya na biso équipe nationale problème nini to boya na biso et comme na biso problème mwana ba akola na ndako bateka ka gene asa attaché de presse à muto maloba français ata mukuse boyete na non émission na financièrement. Quel français? Musicien. Fallait aller na TV5, bazali na babiki rouge. Ça qui te go, les gars qui te mona quitté, les gars émission de TV5. Alors baki financièrement. Faire pas les gars émission de TV5. Malgré moi ba correction ezaki moi. On a peut-être le conseil les disent, ba correction ezalaki. Vous comprenez? Mais tout tika ko finga ba musicien moi na wana eloko bato bazo encourager ça moni bato ba otinde ba ko bomisa ye ba ko bomise bato ba otinde wana weranson na mboko so akangisi yo weranson na mboko so akangisi yo est-ce que bike wera kena longola ba conteneur na tiango o lemso ba politicien bele ba banga ko kende ba oboma bango mais wera kenda wera na moi dire na mboko yo dimiti kokosa na liboma te ofinga yo moni biso ngana kota na ngana ba leki na ngoto kota la zamba to kota pas faire to kota partout point to finga raté et puis ye lobi na okia lobi o ba tune soki ba bengi yo bobongisa na mutu atuna kiana na azana pétasse wera pena wera alota benga Karine ba bongisa aza exaucé aza gladi aza patrio to aza danseuse na biso maison mère monane Messi taleti petwa na Messi wana danseuse meta pita petwa ndaza est-ce que wera abenga ta Messi ta ke benga yo ba diverger yo nanu na sima la zamba te ko yeba vérité lelo Maman, oh, c'est non. Chérie, en tout cas, au moins le pourquoi on va y peine à faire longue ma colonne, on a kutana, on a bien eu mutu munene pour naïbi, la tête qui fonctionne. J'ai compétence. C'est là. Il m'a bien côté rendez moi si peine on peut ça conseil. Ce que zamba li bosso ba damsonné, nous comme moi place mon ya bien moi place mon esthétique. Ta kana li si mala zamba na ba diverger. Non wana. Ma bolente, ma bundi Qatar. Ba diverger na sima la zamba bana classe na moba manzaka mais ozo apo d'être le baké wera son oyo beto banana orchestre bombati na suka et puis na zoba moba sala page moba okoma
Weranson Karine Mokonzi ko bando kangisa bino banana musicien tina musicien suka tina shi oya zana tala et puis na kama batu balobaka ba éviter que na mboko Karine Mokonzi bakangisa pa Mike Lokomba kosa okoya malade ndeke oh natanga batu bakangisa Mike Lokomba kangisa ya koya malade ndeke nani ndeko na biso pembe Gauthier Mascotte akangisa akita tina sapata Gauthier Mascotte alambula apika crise babine kaka na crise ko kende boloko abanga makambo bola na makambo za diamba moni diamba so mutameli diamba yango sala ki bungu abanga makambo kasa ko ya bakao est-ce que yo chez Wera ne yo ibazali yo on s'en charger naï oh ngana ko s'en charger to lobi bien glo o kite glo makambo loba so fingi musicien to ko s'en charger na yo et puis na musicien oh pas ko ta zo encourager yo c'est que to ko sangisa na ye ba tout ce ko ba ba te que to fingi musicien to fingi na ye na musicien wana parce que les lois musiciens belé oui que ngai soki nazalaki héritier watana mais na bengani Karine Mokonzi pembe nanga héritier c'est un homme intellectuel héritier ntala héritier inspirant nga makambo belé mais na kamwaka héritier comme ça Karine pembe nendeni alors bien on peut na TV makambo Karine était mais obi que makambo mwana sa libanda et ko ya ko lato na ndaku te papa po bokomo wanga no papa na musique azalaka te et belé balate ba veste c'est à l'époque on monte pédale au forme on dirait balati centre ba passion pifo okomo wanga na papa na musique azalaka te vraiment ezo pe ça pena passe na motema tout cas ni robeta c'était to continuer toujours ko s'abonner ou eza chaîne na bino eza site na bino donc bo s'abonner vraiment massivement na bonganya media donc eza makam oyo toto kita pena na source to pena na base poto bimza poto yo ki makam wana trop Karine Mokonzi ni ni tala selo obsu ba créer est-ce que bike audio ngana yo ki président nga JB Mpiana na fan baswan obike za ba ji audio na za lokuta oh eza lokuta za ba je basalinde sauver pour basimisa sauver touche est-ce que fan club ya BCBG pena ko lobelo ko na lobi wana ngabe kamusenga te eza ba je ba utiliser mutu mo ba bi ma fan club ya BCBG un vrai fan est-ce que bike JB Mpiana na Facebook o ya so la rapena boina ba fan a soigné na privé a soigné na bongoté obi ke ba simbisi donc na ko ba ko touche te pour asa de papa chéri j'ai pas approuvé ba preuve tout surtout siko yo ba utiliser jeune moko boye mutu moko boye abanda ko ba la jibe mongo po atu molaye et c'est pas bien nyo soto nani ba chroniqueur na ba chroniqueuse bano bakola na ndaku bateka kagene bano bakola famille kutu ya bato lata kombo ya famille ya bato oh mais aza la famille Mokonzi te totolo ba pena bien c'est là balobi baloba bon aza la famille Mokonzi to boyita za famille Mokonzi Mobutu awa na Congo yo ka général Mokonzi Nchimbi baba moto babarenya na mboko oyo tangana na noko na kuta aleki général Mokonzi na 6 c'est Sonic Kabasale Ndakazu asali na mboko pa asali na 6 danger. Ah, boni boy, comment influencer biso général Mokonzi. Natanga Kabila les pères tona katanga Mobutu. Ba mekano expliquer biso. Mobutu presque bangala mtu bana régner ba général bangala. De ces nazo baté est-ce que olinga ki aboya ki yo to nana linga e. Ata to tikali biso mibale na mibwaki na mai na kufi. So botika be mibale la mokili. Ngai mona babota pa kapinga olo namba Oscar. Eh, moi ça bongo. Ozo mo dire bato beba komaka abongi en personne. Abongi ta na photo akabakagina. Problème te mabundi kata bakisa omela. Amela bakisi makasa musala makasa wana santé na mikuwa na yo. Falo lukela ngo solution za malade ya mikuwa nzoka ndeto za malade ya mikuwa to yeba kate mutavano proche no apanzi poke. Tota mwana basaka no zanuna ozakanuna bana bakisi. Sozo ke lukela wera son problème. Obike mwana na kola mgalelo na tongo moboebu azu problème comme yo ba koma otanga tanga ba mise poni ko luka makambu na bato. Fabrice Mutabengi asalaki Fabrice Mutasaki babengi Karine Mokonzi la baronne. Mais tel niveau comment on fingaye. Tel niveau comment on fingi. Hôtel pe moi si à Fabrice. Comment on a nanyo mère na biso. Terre alino tala momi lo kwa fula moto ko na bumwana ti. Siko mesire na mwana na ninga finga bato. Nyo sotola po anini. Yeso ala mukina tongo. Ah nzambe so ala mukina tongo. So bika Dimitri na lota kiyo. Okomi no mobile na ngai pardon yalinga ne mibali ye moko ngana olinge te yenda olinganga kani na bota deuxième république na nango et puis koko bilali wana asambrier pamba oyo zo mpoka mo bo yebite kindoki mo batu basi ba saleli ba damsone oza na mwasi na ona mwana na yo oyo ko sambrier
na mabole lika kwa mundele mutu alobaka ba financièrement. Mais likambo ope nazo baté Karine Mokonzi, en tout cas je lance un message par nayo luko bongisa aluka bongisa ah biso bitumba banzoko yalo ba bongo obi yalo ba ni bitumba banzoko bino ba matiti boko tate biso ba matiti ngai nga matiti nga je matiti nga ma yenzo ko nga matiti donc yo bano tima miko ya bano tima miko oh azara wapi ya mo ina kongo mikili ba benga na ye Aisha Koko lelo apesi bango devoir Canada Aisha Koko Canada et puis boss ne mutatinda bikende au sala sala émission il y a qui na orchestre bato ko makamba wa refoulé tala niveau ya mpoka tala niveau mona balakela mabe ba diversion na la zambe tika odo etika yo na mpoka ka so la mukito mo o fingi ken pena o fingi manike et puis tamo finga manike bo fingi pena babia o ya kufa ilo monsieur passe ya mutema ni ka musaka ngai Dimitri bo finga babia pena na bomo ebike babia pasa azepe mutakanda babia na bomo yo mabole o finga babia na kin na mboko oyo ah c'est que dans ce ya mabole oyo nani kisunjo abimisi wana donc ils a des hier bo mabole za kaneza Karine bo yebite bazaka mabole mutu munene linzanza obili nzanza nani tangela ngo moi ba mo bazana lox bo de nani kombo ba petit pe na ko mabango ba ko tela ba mo ba buluye ko ndia mvutuma bibi kapinga yupo obi ko telo bona makambo osala yeke ko kanate yele linzanza makambo osala yeke ko kanate elongi na yo na pembena Karine esimba te odembela pamba pour rien alongwa na makambo wana tika mabole na mutu munene et puis azoba afinga manike makasi gel sur danseuse kutu pa kofito yeba ote nzoka ne yemo ko dévoiler na ko luka yo na ko luko maneke photo bete elo mo na émission mo na yo pour makambo oyo ndenge kendele na ebité to boma chronique ngo to boma musala ngo po boyende te batu basali chronique kufa pire manga na lobango soki pena lokwa ngana zakana na 5 ndako soki pena za bato a poto ba lesanga lisuti eza bato a poto ne mtu asali mwana na lelo azala oaza wana mutu tala mutu lokwa leke cho finga mutu sex ya mamane na TV lobi ba kotie western na sepela ki ndongo lobaki tala biloko bongo ba yekola kalingala na ba émission na biso ale bango ba finga ka bango batu biso bana mbwa so to répondre eza Karine Mokonzi engagé bino boza ba travailleur na ye ba finga kat atanga ba komba batu c'est que biso beto engagé siko tanga sali bazozo wana siko banani bazozo on reconnaître biso tozandeni donc yango zo mona Fabugati falo tika no kaka falo bimisete obimisa ka epona nini maeso Fabregas mabundi Qatar mwana mobo ndoki ba diverger et puis ba diverger na ndenge mobo ya force et ça là ba mabe moko boye etika na ba milimu moko boye ololuka solution yango de gloire a PC devoir to PC devoir mikolo devoir ezakaka devoir ezali Alexa cimetière à Marie Misamu alela Alexa Luambo alela Alexa biso cimetière ya général Mokonzi asa la télé réalité likola cimetière wana maman nanga devoir to PC yango oh maman la devoir ba PC en tout cas to mo ke presque na suka émission pour son article micro ozoloba tellement bien trop ba mozoloba et ça la ba lekeleke donc yango pena na lingaki pena tolo la nga na elongo mais nga sina loba ke so finga na commentaire na mwana papa biso na maman biso na osa ilo sko vidéo pour na commentaire na répondre te na osa ilo vidéo puis na otanga komona to comment masquer mais comment masquer na to tchaka na ba Facebook na mokili mbeye ba biso nango na ko fingo makasi so finginga so za na bezo finga yaka na privé to finga na bien de to finga na mwana mobo avana na bandu na poto na réussi place mondiale et utobeta finga ngai na démarrer na isa moni peyoza prévaler na ba utolo bango to mondial ça mais à développer kota kuna ba fonctionner na mamba za prépare le quoi ba fonctionner na Congo richesse et l'euro richesse a payé mon sauté au leki côté ba France ba Belgique ba ne ko ici ici ba limbisa ngai na ebike ba ngombe ba za kuna mais eza payé au que nous vendre te mo eza makasi malili eza makasi leti nga ba gérer ko beto bona okufa kuna yesko avandaka kuna lem sou famille na ebele mo ebele ba ganga ba ganga na Karine Mokonzi za danger na tinela ko 300 OK le bon TV na parler na bango TV à 14 pouces et puis il y a noir et blanc t'as le niveau
asunga famille te musala kaka kokota na biloko moya buzoba ya kokumisa bato bazofingaka bato bana poto bapesi mutu makasi na Léopard wana soki équipe nationale wana eza bana poto ngana bato nanga bakabelanga bino soki bobo continuer bongo et puis ndenge na oloba boye so koti kaka okoti na Facebook na ngana émission au lobby na ko répondre yo parce que boza même éducation na mabole. Merci Jerry Kobetox na nengo pesi biso temps vous avez na makambo belé vous avez maladie nazo ko invité de informer to beni aza malade mais à permettre vraiment loba na micro nanga esenga pena plaisir ya makasi na mekotika mo deux personnes nanga ngatika so tebelité na tiki papa botinga donc papa Apo Bongania papa Apo Bongania vraiment aza parmi bato ba poussa biso poto za lelo to za malgré na musika conseiller biso vraiment. Voilà, merci Narobo, ça a été John Image, Motema Patricia Tumba, Mbote à tout Psychozali, la boîte qui fout moutoto. Nakata Loa, Nakata Angola, la personne Mbote Psychozali. Joshi Bangola, son biso bongo na réalisation et émission qui toko bomonio, na personne Mbote na Baibaza Koto, Pati Kobetox, sous en tout cas de Gonanga, tous à la touche, tous à la kaka, Narobo, ça a été Darling Love. Moi, 3 ou 2 personnes à boire poto. Ah, c'est que nous allons continuer là. Donc, continuez now. Bon, on a continué à mabanga nanga pour ne yonne que ça la mais on boire à 2 personnes. Bon, on a boire bi bala les bossini on a boire bango. Bon, ba tire ba poto nanga quoi, ce sont mes potos. Ba tous en bango à tout moment. Donc beau s'abonner massivement, c'est une chaîne pour vous donc chaîne Bino. Beau s'abonner massivement. Tout la tiki Kobe article là ba ouais. Voilà, avant natika bao ya ngana ina lo belo moko bato ba lo bananga ki Jerry Kobetox équipe nationale ba voyager ba ki poto nga équipe nationale mutaki poto azate na bika Tracy pro na moi sine Glody Dasuka nde ba voyager et puis j'ai na prendre en compte lelo ke bazaka na Léopard tito za na mona ki na habité ke bazaka na Léopard to ezaka ko vimbisa pour ba graver les biso ki équipe nationale voyager non pédale les questions n'habite soit ça puis c'est pas ça équipe bango basala beza poto biso ça beza poto et puis na bateau ba lo baki ngam wana kuna bango ba voyager bino voyager te bango ba voyager pour baza ba pédé ba lesbienne biso to luka na bokasi ya nzambe mwana fumuki mbangu na boyina koma pédé leti tio mulu ba cher abisinga Jerry ko koma pédé te pona IST eza $3000 na ngam ne kala tio mulu ba cher to bano kala donc abisinga ko koma pédé te Jerry bientôt ozo no 4 makolo wana ko koma pédé te za mabe et puis picho mwambila yo wako etu wa mankanda mashi wa mume nu angata makuta uteka mu wester et puis na bwaki su mutu musali ngina bwaki na chiluba papa boss sibu mutombo wako etu nganga chimakutas wa ntekeji kwa Darling Love njini disanka donc merci beaucoup mama dongo makosilikate mama do ba émission ça hôtel ngwa ba Jerry pono te mama yesenga bongo éducation internet faut o se plater ba moi no ba finga ke bongo et ça la bien te et puis si DJ la patronne na peso mbote belé mère publier pe partager pe émission nanga et ko sala bien makasi Rocard Miezi iko finanga na bomba na Congo lokola Adricha moto maître bebazi beba donc Rocard Miezi merci beaucoup pour na ningo benga to sola kitaka on est en famille quoi. Voilà, on est en famille. Aristote Kitambala, en tout cas, grand prêtre Yakala, Aristote Kitambala, na Leli. En tout cas, s'abonner en tout cas massivement. Quand mon montage émission bouille. Et là, ban moi en rouge, bah s'abonner. Sur le cliquer à wana, osa mobimba. Donc au côté, osa s'abonner, osa partager mes missions et osa la bien pour la nature, bah nous a bien, na kata chaîne. Bye bye.